CONGO LIZIBA TV. CONGO LIZIBA TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Et soit, et ça passe, et soit, et ça, et soit, et ça passe. Lobi nango Gabriel aye avandi. Ya Johnny. Wana nyam. Ya Johnny. Wana nyam. Oh. Wana nyam. Ya Johnny abi oui, acteur na biso abi. Ya Johnny. Atabu uso bakupwa nini? Yo vano tu ni osaka théâtre. Ti. Wana Gabriel. Gabriel. Wana ya Johnny abi. Azana makambuzo mona ona. Abi ça va? Tovandi. Domaze tantu na bengi mama yaka. Wana scène. Na scène. Wana non ba briefer déjà na moni ndenge déjà jouer. Ya jouer na ndenge na ye. Ngapi scope na jouer na ndenge na nga na bende scope mbeni. Eza lokola ngapi scope na ndiko briefer. Na bisi ndenge za na kombo na. Ebna ngate Domaze nga Domaze. Azaki no bien. Bien osala na te. Abina nga Domaze ngabi bon. Ngala ndo bengo Domaze te. Ngala ndo bengo so na moni okaka. So na lubi kaka maze motema nanga yosko poso ngisaka nanga siko na chena okufa pona yo wa yo na ipasi wasko ba joni ba unoso bavandi ba eba nini ngo ba solo ba ibitelo ni to sa siko na ngo pa pre ai ba to bandia on a répétition ba les sambo premier jour do mazaidi première papa na yego mata deuxième na yego mata deuxième première ndesiko na kindake école ne au sentir Pasi moko boy pote nazali normal normal vraiment ndé mutu nyonso azande yo za boy aux infirmités donc normal bo nazali vraiment bongo na bandangi chitina botamaka botama normal des fautes nini te moko sentir ondre moi boss moko mukusa sikoyo apacha mukongo ao na sentir moi mukusa so na komo linga siko batu bakwanza ngai na komo linga batu bakwanza 9 ans. Ouais. 9 ans. 9 ans déjà na okiba 10 ans. Na komo mwana siko batu bakwanza ngai comme siko koleka ndesko te ukinde suna hôpital ya compagnie kaka ande ba ko tinda biso na ngalema na kininga lema toke na kininga lema tse kote suba photo tse te bakanga iba bache plaque isara ndete bujanga mwa mutu na panza kutu babiloko ya hospitali wana ya klinika lema na longwana na kindapi na clinique Satres so koma udinga koma batu nanga mwasi nao siko na koma ope ba réponse donc ngana za mutu te na kolinga mwasi te batu misusu na nzila mko misusu oso mwasi nao simbeli bele nzambe dans quartier théâtre osali série les duo du théâtre Kabwani wana président Willy na président Sakala baiko Kabwana baiko Kabwana kobore ebi kobore bidi kobore kobore pe tozagné secteur moko tozagné secteur moko ndesko kobora monaki kuna bakabwani ayako luba non lokola kabwani na memali boto toke kuna poli boto azali na succès na quartier okokate pona vie na yo ndengo kulma mno nyoso elonye shoko na vie tilelo ezalaka garçon moko bazala na mwasi na ye tovandaka na terrasse mwasi ne toyebani petite sœur na biso ya quartier toyebani na ye tovandaka na terrasse biso tovandi bango mpe bavandi sko mobali alali na ba analali vraiment pongi na ba entre temps basi bazobina ga na ba na masanga pe na mesa ezati bana bisi mwasi utala bola musa mobali na yo bogela alala na po boye déjà bien te boya taza na drink te batu ba kanisa azana drink mwasi amonyango mabe opona nini yo kendo ba mobali na nga langwe yo ala musa mobali lamuka beta ye alba no langwe mbali pala mkana vuya haya simba ngame basala ya encadrement donc encadrement bazwaye azwa nkuba na ba petit ozaka nanga bakezwa la police ezue nanu
mais yo kasko langage na yo na ko dresser yo konki wana yo lelo na comme so tout droit ndengo za wana ngasko na talinga ba parents nanga babundana vraiment pona ngana comme tout droit ate garçon no eba Kati. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Kati. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo LIZIBA TV, balandi ya Kevin et Panda Lekechu, autrement dit le jeune producteur. Tout bolin rabiso bo seplara na Congo LIZIBA TV au bolandaran partout dans le monde, surtout bana membre o ya Congo LIZIBA au balandara biso ba pesera toujours ba conseil na bango ba la biso le rabiso toujours ba flair ya bien, pour le bara toujours Lekechu sala toujours musala na yo parce que musala ya monde et sala ke yo Lekechu to linga yo mingi to seplano mingi yango wana ne seke bino toujours na ba comédien. Déjà moi na bango sila qui est ba comédien, artiste comédien, mais sur des mondes il y a ba fan, il y a bato balandara biso balandara Congo LIZIBA TV, puis les gars chiko kata na ba comédien te kende la ba comédien, mais dans le mois de novembre au moment na ke to sangisa vraiment parce que et ça déjà mois de octobre déjà na tika ke pour la tika ya ba comédien to kende na bato comme dans ba deux mois na bino bato bolinga biso trop to ça au mois de novembre to sangisa ba musicien ba nani tout to ça ba Kati na bango toujours na Congo LIZIBA TV. On a coupé ça toujours merci na batu tout bolinganga le quoi ya papier le roi la carte limitée formule ya suka bilanga euro ya papier le roi pas araye mo côté au mona wana gouvernement mo bimbo mona José Ndombe Showman premier ministre sans oublier encore Junior Musuku prêtre pena bousente HPR do ya biso tozaka bala balox partout. Maman sans oublier encore babi restaurant bar 30 juin à Montréal babi Castino Mangala bar 30 juin bientôt là-bas na Canada tozoya tout linga Kevin ne pas de quelque chose ba chichi bola chibolaski ya uli musheni etolomo nazanaye artiste au se planer mingi si ba demande na bino pour comme la kinga quelque chose ya mbela biso ye to ye ba Kati na ye expliquer biso comment est-ce que c'est vrai réalité ya vie na vraiment trouver ba mo ana Congo LIZIBA TV na émission na biso Kati na artiste na biso Kipeka on na Epeli na kuma Kipeka parce qu'il y a ngra musala na ye asala ra musala na ki to na se planer peut za fan na ye ngaza toujours fan na ba artiste ya biso ya mboka Congo Kipeka boni bien papa boni ça va. Au sapé, oui. Ah, au sapé. Au sapé, tiens. Bien habillé, hein? Ouais, merci. Voilà, tous en émission Nabiso Kati, le loto Yambio, on a Congo LIZIBA, et pas Kevin et Panda Lekechu, le jeune producteur, on a joué à bord, les deux émissions Kati, émission Nabiso plus qu'au solo là, tout solo là, pas de polémique, tout on a plus Kipeka, pour moi, on a eu. C'était comment au Wapi peut-être le Wapi n'a pas différentes émissions mais partout au retard le monsieur va se caser bano ba ko Botama baza ça va y a toujours du solo vraiment du solo pour moi on a vraiment équipe Peka c'était d'abord comment et puis ça bisonna bon Kipeka c'est vraiment à Botama qui chasse vraiment donc moi na kini vraiment confirmé na Botama na province Moto na Botama na capitale ya Kinshasa. Moi, je vraiment nakin. Oui, vraiment nakin. Bon, moi, nous avons des équipes qui sont communes. Est-ce que vous vrai comme on a eu les anani et papa la maman, c'est ça qui dans toujours sur là. Bon, oui. Vrai nom ya papa la maman eza Pascal Mazoa. Oui. Pascal Mazoa Kipeka. Comment papa na bino et maman? Pascal Mazoa. Pascal. Comment papa? Comment papa? Ouais, botanga. Tomisa César. Ok. Papa Tomisa César na pesi mbote skazali na lingaka yemingi po abotanga lelo pe mwana na koli pe. Ah ngapi na komi papa
Ah bon? Bien nalingaki mingi. Na mama na nga mansenga na pesi pe mbote sika zali senga divine. Karine Kidianti mingi abengaki divine. Petite sœur na nga na France Karine Kidianti na pesi pe mbote belé sika zali donc. Et puis ça Pascal les combo ba botela yo. Ouais. Vous en avez combien de famille? C'était d'abord comment kola ya Kipeka. Ça qui n'a ndenge. Ya Pascal. Tu peux dans masolo Pascal. Avant tu era qui na vie na artistique. Tu connais na masolo ya Pascal. Bon, Kipeka Peka Pascal vraiment Hernando kola pour vous avez combien? Totama 6 personnes. 6 papa maman quoi? Papa maman tous alaka 7 grande sœur na biso liboso akufa. Wana combien? Bon, biso vraiment eto botamaka tozalaka vraiment na nini na les destins. Makala. Na les destins wana. Après erto poussa na to comme na ba âge ndeti ngana yebaka na ba âge ba 8 ans 9 ans ndeti yaki na ba na comme na selemba wana. Ndeti yako somba pango côté wana. Na kokola na ngaya kokola la bina na selemba. Et puis ça y non ndeni qui pose kola babotio réalité non ezaka non ndeni Pascal. Bon, na ndakola vraiment mtu wa mayele na zali mna na mayele moko na kola. Na aja neva toujours na ebaka po loko vanzambe bat ba osilika. Bat ba osilika. Na ebaka na zaka mombali ngamoko wana déjà baboti cancer na liboso mwasi ya mibale mwasi misatungai 4e mwasi. Siko basi bakomi 3. Mobali kanga moko ba olengela makasi. Donc muto abetanga te tous muto abetanga te ba olengela ngai. Papa ba yeko bota 5e mobali. Eba bota mobali wana mikolo wana bakomosa ndeti basabotenga hapo bazwaki mwana mobali moko wana. Mais depuis nga nazala na âge ya bébé tema banda olengela nga banda olinga nakoloba ngo ndeni munganga baloba ndeni ponga basala nga na retard circoncision. Mais banda olinga osala nga ngote bandoli na osanga ngote ti ba mun alikuwa tulinga kai mingi soto sali yango mabe mais eba yako bota leki na ngawana mibale sikoyo esenyi basala biso siko nzela moko you wana una âge 9 ans leki âge bébé ko akoma déjà na ba 6 mois 7 mois ça inonde esenyi siko yepi bakata siko ba katinga na hotel nazolela na iba tinga mo pe ba usala ngai mais so comment bazwa nga boy basimba nga ezaki problème papa simba benda batu batonda pour façon na ndo crier les donc ezaki grave batu ba mais ba hotel événement ozani donc ezala vraiment som moi histoire wana bien Bakatio après wakati nga isili pe pas pote aussi la banda chiki na banda chiki école primaire wana papa wana commune na kotanga na Epeli lokolo moko mupe école ba catholique na commune na selemba wana kaka na ekota première papa na eko mata deuxième na mata deuxième première ndesiko na kindaki école na sentir Pasi moko boy pote nazali normal normal vraiment ndé mutu nyonso azande oza boye oza infirmité donc normal bo nazali vraiment bongo nazali vraiment bongo na bandaki titi na botamaka botama normal des fautes nini te après quand ndé na okende nchiki na kata école ndé na santaka Pasi moko boy so a partir Pasi wana baye uzongisanga ndako Pasi ngo isna panzini na ndako kwa wana bo panzini ndoka ndesiko panzi Pasi ngana na ndako pe na expliquer ba papa tema tozaki na hôpital la compagnie tisakina ba te compagnie ngo so ezra kaka tisakine ameminga na hôpital la compagnie toke wana esenga ngipito kota ba radio tout ça ba mona pe maladie te ape ba mona maladie te esenga pe tozonga tozongi lisusu
ya tozongi lisusu ezo continuer kaka pasi kaka mais moko zo sentir on dirait moi boss moko mukusa sikoyo apacha mukongo ao na sentir moi mukusa so na komo linga siko batu bakwanza ngai na komo linga batu bakwanza 9 ans ouais 9 ans déjà na ok ba 10 ans na komo mona siko batu bakwanza ngai comme siko koleka ndesko te ukende suna hospitali ya kompani kaka nde ba ko tinda biso na ngalema na kininga lema toke na kininga lema tse kote suba photo tse bakanga bache plaque isara ande te bujanga mwa mutu na panza kutu babiloko ya hospitali wana ya kininga lema na longwana na kindapi na clinique stress na ibiti shoza kaka munganga tokota pe kuna hospitali wana pas douleur wana et comment mato tina mutu comme ça tu tali bomba bujanga vraiment neti mutu sabo après bati bakomi kukanganga wana tina hospitali ka wana matema déjà tozaki na hospitali minene ba déjà kolandela makambo wana nyonso après ba kozongisa biso susu na hospitali compagnie wana place ba yaki kochanga siko sima ya banda awa tiana la tiongo le lamba Pendant nos invités, je n'ai déformé dans terre. Et vim bisco mandam. Et vim bisco mandam, parce que c'est ce qu'on va lander là, vraiment, oui c'est la normale. Bah moi, il reste que au Boukani et l'autre me vimbika. Malade personne moi dans la terre. Ah, non. C'est un boss. Ndio wana siko ba ko changa sima na sala 3 mois. Sona bossa nite na sala 3 mois na sima. Na hôpital kaka. Na banda te na hôpital. Balinga pe Makasi na hôpital. Balinga Makasi. Mwana batu nyonso baya na ba malali. Mwana balinga vraiment Makasi même na hôpital ba collègue nyonso na ba on hôpital. Donc nazara na aimé na hôpital wa. 3 mois ici balongolinga sima. Maladie esilité. Maladie esilité bon esenga pe to bima déjà hôpital. Et to ya ko bima hôpital ndesenga déjà to kenanzela bokoko. Desko comment qui peut ba parents ba luka ba kota partout on est venu comme qui donc apara na nzamba pia ngambongo na kusunga bango Makasi po babunda Makasi bina pona ngai mais comme ezaki mabongisa nzambe mokano na eko kisama kibo tozo vivre toujours tozo vivre yo na à Genève ozotanga square ressentir que il faut ya que visual so forme na tanine bon na boss na ozokola na yo pe wana era boss muke bon ndakola male muke kaka muke kaka pona yo mokosko ezo sonde ni entourage na yo baninga na yo ma ozokende classe ezaki na ndeni elo mo vimbaka yo kaka bwe na koma ko yo kango lokola soni moni bo mwana toyebaka vomate pona tanga mwana mukia zo mwana mutu moko aleki ala sondeni yo kasi na mwana zo moni mutu moko boy tanto ya boite ozo seka donc na koma ko mwana ndeti soni so mutu amoni ngo ndira oseka ngai bando sanga ndeti mwa soni mais fur et à mesure tozo kola na comprendre que oui ba eza bokono bon c'est tout à fait normal na yo bo baninga na yo bazoso monter pe na yo bon baninga na ngape bazala déjà na ba souci wana bazaka na souci wana parce que bayebi na botama bongo te tina ko comme bongo bon bona na école pe banda trouver na bango normal la banda trouver vraiment normal après au mo longo ni comme wana mutu en tout cas na longola ngo vraiment na mutu na longola ngo vraiment na mutu pour les temps wana izaka ko pona longola te lamba izaka problème na miso batu na mona ndeti soni moko boye bon ena ko comprendre na ngo izana ngo ba réalité mokili bon naza déjà bon non ça soni autant vous êtes en okendaka ba kolukaka ba bokoko bazo sa simba yo pe ouais ba simbanga basala ba cérémonie misusu basala baba qu'est-ce que ça nini bon ba nakota bokoko balobaki ezaka ka soki pona biso ba Congo na ka lisesemo balobaka kiula mbisa kolia te mais so Pasi soki kotaye ça veut dire soki c'est quoi expliquez-moi toi donc soki wana eza lokola ketu moko donc esprit mabemo kaka et el kotaka na Nzoto non donc ketu bato mokili OK façon nga na banda ko vivre na ngande na okola
bato nyonso banda olinganga na quartier bon ezaka bato bazala motema mabe moko boye donc andimi kaka détruire mwana moninga donc ezali kaka bato ya quartier nde basalaka bongo donc bakanda mo baketu kaka au vie de prière ozalaki nango te moi koluka basala ya nzambe na kao déjà soki maladi mo ebimi kaka boye 5 oyeba likambo ata wana bon na basala ya nzambe boye tokoma baparent nanga batambola tokenda ntina basali na nzambe batia mpe kaka baprière batia baprière sukana tomona so mandona moko mandona wana lisusu babenga ba banani bamambikuli bamatiembe bao bapakolaka tomona bato wana nyonso non mais sosi ezwamaka te ti bayakolakisa biso mama moko mama wana kufa asalaka 3 jours après alamuki so ndenge alamuka bongo akoma ndeti sikoyo mama prophétesse bayakolakisa biso mpe mama wana azoya pe osali mpe wakoki osala me esimba kaka te ti mokolo mokano ya nzambe kokokisama nde liwana oyo ezala so mpona moto mokili akoka osu te maloba nasimbaka ya mama wana yango wana mama wana pakufa kala po azalaki koko vraimen ya makasi donc souvenir ka ya malamu nazala nango nanu mpona mama wana aloba na ngai yango wana ezala déranger mpe bomoto na yo moko par rapport na ya ndeni ndenge ozalaki forme omoni nde obotami omoni ochange forme na bomwana ezosala ndeni mémoire na yo ozalaki ndenge nini bon na bomwana nanga tema nazalaki nanga mpena mwana moke ndo olobilanga vraimen eloko te mais siko nandi kokola mwa ndambo nakomoyoka soko mwa soni nakomoyoka mna mwa soni fur et à mesure mpe komesana tozokola susu makanisi ezochange chaque fois après na yo omona nangango oyo mona normal et après mais ozalaki na posa peut-être olinga moi petit ami moko boye ntango ozokola to chéri moi quelque part ozopropose peut-être omonaka atalika forme ya moto arrivé la mpe yo bon nga vraiment na nda kokola nazalaka na chéri moko ya kala vraiment nayebaka chéri mo na nda kovivre na ye tolingana na biso vraiment asepela no peka bon po binanga na bilongo na lobaka na ye je t'aime epandiminga oyaka na ndeni oyaka na ndeni wana oza agine oza na bomwana na oyo bape ba 15 ans waka yo naki kuku déjà ebimi o déjà ba 15 ans mpe ba 16 ans na oyeli ye propose ya nzenge te tolingana biso mpe bolinga bana mike pa bolinga bana mike mwasi mosusu ya toyolinga sona mwasi moko so ozalaki na succès na succès ya bomwana ngai na succès bafinos bazolanda mwasi wana mpe susu ayelinga ngai tolingani siko oyo liboso wana akomi mwa fiere loko azalaki kitoko makasi mobali moko alingi nayekute na mobali nayekute na mobali nga mpe na bino olakisa yale nga mpe so nalingi mwasi wana oyo ya mibale wana ti lelo bango mibale baza namonaka bango mpe tosololaka kitoko donc basi oyo nazwaka na bomwana après est-ce que tokomi mwa mpema mikolo nde naya kolinga sikoyo mama bana nga tobota na ye mami mpe napesi ye mbote esika azali te olinga na ye mpe azalaki mwasi kitoko lisusu azali mpo akufa te mwasi kitoko siko ti tozotambola osanti na nzela bato baotalatala o mwasi nao nga pwani te so ekoma koderange nga koma bato batunanga o mwasi nao siko nakoma mpe bao réponse donc nga naza motu te nakolinga mwasi te bato misusu na nzela moko mosusu oso mwasi nao simba elibele nzambe basalanga na nzela tondima pemaki mwasi na yo simba elibele nga siko bozondima te donc nga nakokozala na mwasi ya kitoko te mwa ambiance wana esili nango mpe bakestion wana ta mosu naza capable te ya kolinga mwasi bakestion wana su banda batunanga wana ça va to mélanger voilà
tous un artiste na biso Kipeka vous sepela qui ne bolingaki vous découvrir muke vous ba parcours naé et ba réalité ni nzo les kana ba famille ton vous okola moi ma on paye ya ndungu na kata famille et arrive après bon likambo pe eriaka ndetse zaki baka maladi wana esenga pe to kota baye bati e uti wapi maladi ngo pe uti wapi tanto kota papa tanto kota mama oui ndenge ezalaka te to on ngabi kotambola oui ba meka pe kotambola baye bande pe bayaki kozwa réalité bon comme tel ba ko kozwa pe réalité wana moi pe osala autrement ezate bon to tikaki kaka to bagi nzambe nde afuta sort nango nga azana bomoy Ntoana azana bomoy te po to yebi bango to yebi bango ba weba mutasala we to yebi bango bande koto bata te bata quartier bata quartier il est sûr maman na lobaka kiula mbisa kolia ya kolia te mais ba ko tezaka lo wali gorodo kiula ezali gorodo na mno mboka kiula ezali gorodo ligoro la soira ni mutu te mais so mutu amoni kako atabi oni ngoza so moni ligoro do ao olingo bo bimse obo mekaka donc faut que ligoro na bato pe asala vinae obo mieka osalini. Voilà, merci na bato tout bolanda biso na Congo LIZIBA TV bolinga Kevin et Panda le Ketcho ko la ba Gastino Mangala bar 30 juin na Montréal wana na Canada et ya wuli musheni bambu ngona benge bambu ya wuli musheni tolongole tolomoto ni bambu Laura Makasi bambu Kipekos okoli après ce diplôme na yo siko okota kitoko te siko yo na Kipekos et ça soya ki na monde théâtre ndenge bon na monde théâtre ezaki na groupe moya ezaka ya Liboto OK Liboto titulaire monde à part ezalaki groupe na force de frappe et groupe na ba répéter quand on a venu wana moko babanda répétition 16h babanda répétition 16h sko ngapi mona na utala répétition kwa na utala répétition et on peut sanga sentiment na komi ko soutenir bango on a diplômé té si ça classe c'était pourquoi théâtre mteka sanga nga na otanga non ça théâtre na quartier sko 16 na quartier 16 na quartier une école on a ce que père poursuit à sous-souter à quoi ce que foutre la ngai nervalité ce que vous avez au Kenchik yo mto Kenchik vous na 16 école mais mon école mo baba bengani ga yo moko siko comme au salanga Pasi ba otala moto ya yeba na école mo bimbo mais comment ba benga c'est que famille comme na difficulté ba difficulté comme kiwana Makasi ndi yango pena na eko kata class ebna na kati class na eko kata class ande na komi pesa sikonde vraiment na théâtre na mi pesi vraiment na théâtre ti to na eko na groupe ya Liboto wana atenga pe lelo pona répéter yo répéter nga non répéter mukolo on pe na kota na jouer et arrivé que ba yeko sala orchestre pour batu babina so ba yeko bina danse Kipeka danse Kipeka Peka danse Kipeka so na danse wana izalaki ndeti nzembo ya orchestre so esenga ki ba personnage to bina na orchestre so ndenge to bina ki so nga façon na ndako binela batu babi obina Kipeka obina Kipeka siko ekomi kona so na rap batu babenganga Kipeka ekombeka tekende la Peka comme famille te ya famille te OK ouais on nga kombo nga théâtre et pesa nga pa bafani na danse oyo to yemba Kipeka za elokola krimoko ya danse mo to zobina so façon nga na bine laki ya lokola na film to sala ya mwana koko yaka to bina to jouer na biso ngo ebele presque film na bataka to betango mais sort nango RB-maki la pesi titikalo mon producteur bambote belesi Kazali Marcelo bon ezaki nde film na ya titikalo mwana koko film wana mana voilà tous jana na Liboto après na quartier théâtre osali série les duo du théâtre Kabwani wana présent Willy na présent Sakala ayiko Kabwana
e ba ko kabwana kobore e bi kobore bidi bidi kobore ko kobore pe tozali secteur moko tozali secteur moko ndesko kobora monaki kuna bakabwani aya koloba non lokola kabwani na me mali boto toke kuna poli boto azali na succès na quartier okokate taka leader na biso mwana kacher mwana ya gigolo ya tex papa wango kacher si seli boto bato ali boto azana kisi li boto na kisi mais na quartier muta ko soutenir biso azaki mais groupe na biso na so na semba force de frappe ba ye bien pour tout banda que jouer des spectacles na ba communes différents donc tozaki déjà ba star ya TVT ya commune ya ba commune tozaki ba star ya ba commune pour tout banda jouer des spectacles forts si tu ko sa bongo kobore amemili boto les boto ke kuna ye comprend ke ba luka bactère ye pa yeka pa na te lobi to ke place mobo apa ameminga pe to ke boye to ke pa ya jomi wana répéter na yolo wana guerre na wili mambo ko kate guerre to ke pa ya jomi to komi wana pa basali na pe test papa batu babeteli nga maboko moi ete batu basipeli nanga le boto ye déjà contacté déjà lobby ngala koti lelo batu basipeli nanga to sali ndenge wana pe lobby rep pour nanga to préparer to banda répéter chaque jour na ba Domaze chaque jour parce premier jour wana Gabriel a yakate deuxième jour nango Gabriel parce que déjà yo mona da ba télé na mona ka bango déjà yo ça que on est pression na ba yamba que on ndé bon nzambe abotanga vraiment asalanga oui asala asala moto donc nzambe wa asalanga pe na pesanga esprit moko ya kozala complexité na kozala complexité donc na banda ko fonter na bato so sing na fonter vraiment lobi nango Gabriel aye avandi ya Johnny wana nyam ya Johnny abi oui acteur na biso abi ya Johnny atabu ko soba ko nini yo vano tu ni osaka théâtre voilà Gabriel wana ya Johnny abi azana makambo zo mona wana abi ça va to vandi oui osiriki ngani mana nga c'est l'animation ko sirika tenga na siriki na ngati ça qui on den bon na mona nga ngolote na mona ngolote na yako comprendre déjà monde art ezala na ba tiniga chaka na imoko pe ayebia non c'est l'ambiance asa ambiance on a pesili to répéter pe tout ça ba pesa nga rôle ya mutasnel no ya kata courant na ndako ya Johnny na sona kata courant ndenge bato asnel basala la soye ka ba journalier bangagé te soye kata courant bokopele ka sauver moi miki atiki na rôle ba pesa nga na première pièce na nga ya LIZIBA ma boli kana chaîne Tropicana so ba penga rôle wana c'est bon mukoka na kima ki répétition ba changer nga rôle ba bien osala sous mutasnelité pour façon zo jouer pour to pese rôle bien allez ba bina ba yo pesa nga rôle o to welela Domaze na ya Johnny sukala ba yo pesa nga rôle wana liboto ayeka na ndako mukolo na yakate poto banda sa siko polémique ngana ya TV nani akoleka liboso na TV nani akoleka mtami ba na TV wana je baka basira ngo na TV danger fort po TV za danger kitala mutuna sa ndaka aza na TV na ndao yo mona ndao no soza na télévision te bana no bako bando ina yo c'est ça donc yango na kapona biso nyonso to wele lango kaka wana liboto abina yebisa kiyo na oleka liboso na ona TV na yebisa kiyo yo oleka suna première to oleka na deuxième épisode nga basali boye po nini nga pana leka kana na première wana sepela kana rôle na nga wana ya mutasnel wana habité ba changer ba pio place bien ba pesio mwasi na ba pesinga mwasi mwasi ngonani na bosa ni kombo na ye na bosa ni kombo na yeme moni bazalaki na bango kuna na lidio kuna na bazaki bango nyonso kubangete ngawe no kubangete ngawe no kubangete wana lobi nango toyina rep pa ba bengi idezo ya zaki chef de répétition na biso
et on a junabi ideso mata scène sala place ya Kipeka à mon ndenge azwa na idée wana idée zo akeye pa sali rôle nanga papa na moni na tali na tidia ona ena tidia ona na bendi Domaze pembeni mama yaka na quel courage nzambe ayebi Domaze tanto ayebi so na aloba so na kosa Domaze na pese pembote Domaze tanto na bengi mama yaka na scène wana non ba briefer déjà na moni ndenge idée zo jouer ya jouer na ndenge na yeye ngapi siko pona jouer na ndenge nanga na bendi siko pembeni eza lokola ngapi siko na ndiko briefer na pese ndenge za na kombono na ebna ngate Domaze nga Domaze azakino bien osala te abina nga Domaze ngabi bon ngala ndo bengo Domaze te ngala ndo bengo so na moni okaka so na lubi kaka maze motema nanga yosko poso ngisaka nanga so na tiena okufa pona yo wa yo na ipasi wasko ba joni ba oneso ba vandi ba eba nini ngo ba solo ba ibitelo ni to sa so na ngo pa pre ai pa to bandi on a répétition ba les sambo premier jour Domaze ba betela biso mabo sali mo bandi ya jonabi continue loko na bandelango bandelango na bandelango pa na tozo yamba na Domaze na rep ate mama sona za jouer à Makasi ndo bete Domaze ay bete na époque na bango wana po kebe Domaze azaki joueurs Rolling pe Makasi tanga za se na bisio to beta na Domaze tozo yamba na ba ti premier deuxième épisode de leki lobi na ona nzela na tambula boy muto abimela nga mukolo maître avimba nga na atale boy na nzela na atale bina boy telemona nga nzambe atelem yebisa ba konjina bino batika ofinga yo ngala sala ka fani na yo batika ofinga poso ba continuer na zwaki adresse na bino place bo répéter kana yo kupanza bango kuna kelinga sko na lekinga nga leki na kana tevango lobi nini azoloba boko tena bino kuna inondé bon na quartier za kana ensemble campagne na ole bo tanga na TV on a promotion na koleka tika succès ça va bien et après yo leki na TV na leki na TV puis on a pas premier succès na osantika bato totalaki yo mais première journée na ngana bima moi musika ya commune za awa na lingwala na yaka na veni ba sankusu na yaka na veni ba sankusu justement na famille ya ba Didier basket na PCP mbote skaza Didier basket na yaka na famille na bango po to saka na mwana bango moko to ndako jouer na Gilen Gilen azali ton joueur bon na ebité na ndimita joueur alisoso po abalati biso mibali so to likiba zuwa omoni mufi na théâtre lingi obalani na ko sa so théâtre te bon so azana posa libala oyoka so azana posa libala te po basi misuba azana posa libala te asala ka musana c'est que mbala pekse po na mona ngesu te nde yaka na famille na bango mais ezaka grave to sotamir elekelinga susunga bato bazolanda ngako to matamir na sans faute Robert Kabwiku sans faute Bukerti to ndo benge mtapeseke komba Bukerti Gabriel wana ba swana na pièce wana kaya motema pièce wana vraiment mutu nyonso oya rata ko bima na pièce wana tikale na pièce wana zaki mina bitumba banzoko oya Johnny pena contre Willy Mambo zaki guerre donc ils ko bo betande mutu na mutazo a part na donc to ça a sa chance quoi ouais presque équipe wana pona même si na banzonzi équipe wana pona tokendaki Makasi équipe wana ka clan wana tokendaki na Makasi to jouer wana na ba Gabriel tout ça donc tina lelo bonne famille succès bon na famille sikoyo bakome ko sepeloka mwana na biso komi na mbongo mwana na biso komi na mbongo mo suna atambola nzila ata sanfo na poche zaki yo ka succès nga anzambe kana kasi sona leki na TV na zumbongo mbona moko nzoka ezala ngona mbongo te
he mosiko suna komo raisonner ti to yako ke suma tanga ya Johnny akufela kana matete akufela ko tabo kilo na j'espère to comme na matete population na matete ko kate grave parce que major bisadi dizozo la zara pe na matanga ngo so azotilenga kaka mais batunya so ba ya kapa pecho ndenge ni atuni ya Johnny azanani wana major bisadi atuni ya Johnny azanani ya Johnny abi kasina kini mikolo ye mtakangi kini mikolo yona kisasa moko te yende wana baninzo nzingte non baninzo mais Johnny wasa danzo nzing yende na kini major ayoki na ye encaissé na ye amelami na ye mangapesilia ye ngakuna bi babi singa protema pia ni mswelo te na samtema ile kina na samtema nganga po samtema bomba magambo samtema za mabe na fandi wana lobi na ngoto ye tournage ya Les Abeilles na avenue entre Nyanga to Bambile na elenge sawana na major pe serwana zaki na nini na jimbo avanda na jimbo serwana na munaka kare ye wana pipi bonjour bonjour so silisi oya na jimbo na ba na pesansi na ngote ya juna tuninga lobi noni ngabite so na sisi na kende ikende alibere ngabikende aki en tout cas ya Johnny ate afungula biso na mtema anakei akomi wana ngafura nakutaka sikoyo batu vina ongana ndota na TV vina na to vandi na mabele seria oya sia tula antenne autographe sans souci oya ba jola si vraiment wana na mona siko na moni bango boye siko esalange sengo na koti ba mama bagangi motema ngasiko na beza kri na ngati mama na zongi sinanga na okufa eza lokola na bomi bango eka na boki na okufa ba onyo so bazongi si pona yo major ati ya juste abi c'est que moi non de makambo c'est bon donc major habite oye reta ba ninga déjà ba sisi répétition lobi tournage ngamo so eleke na samtema tournage na répétition kate tournage ngo ya nini nazongi so na Les Abeilles Johnny abi ba lobi nini ngate alobi lobi na ke tournage na pesuma yele pour est compliqué te place batuna pour presque batuna na limité juste na famille ya Mwananteba na pesipe bango mote famille Mwananteba wana Johnny pas major lekate lekate atuna pete filme wana ya bisinga ka yaka tongo 5h vraiment oyo kanga major parce que lalaka boko tala mutuka na boke papa na lamuka tongo na ya wana na jimbo babi na ngasi bakenda ki bata théâtre bayaki ya tongo nga c'est bon donc les gens limité na kende ka limité ngai wana mutuka limité school tema na ibaki na banana yoka kina 7e so ngana kiti mafana kitani bandi na avenue tropique na lekani ti liboso so na lekani liboso na kiti kipa wana batu déjà batire ba moninga Kipeka taka limité za milieu moko menga balandanga tina limité plein ezana ba milieu misusu bakipara ba makambo ko landa ba star te va passer en théâtre et pesa na bisio na likana limité grave ngabite na luka bondeko ndoka bondeko sina lekaki na ikoma na bondeko na ebenga so ya Johnny asiliki okumi kuna ndenge nini ngana bisaki okende panga na kukuta bactère déjà ba kendaki autrement ça les até on a landaki abi bon tuna venu tropique kende kaka tuna famille Mwananteba kota wana bazala te yo zalaka wana bakoya wana na kende na kote la sikoyo batu ba gidenga kaka ba Kipeka ba komisanga na kota ti na porte na bango vraiment o ba kote la ya palais wana sko lela kende kota bactère ngana bimena porte mo ya palais na koti pa yambanga na palais na bango mais et comment qui sous émission na palais wana ba question ba lambiti to bae obosa non qui non na yebi ku tuteke bactère bazana se pas major à côté oyaki oza déjà babia yaki kala
biso nde tozane allez toke musali bandi toteli mama major biso yana tokiti tokiti na comme na sena monisco oui bakte ba nani namoni ba vefio tingoma namona mama mwa bakte rebele wana boende c'est pas tout bandi pena yo mona Domaze na yo mona sans faute nga batakupi na biso pe bazako batakupi na biso pe baza to jouaka banganga na ya Freddy po ya Freddy vraiment na monde nzonzing jouaka Makasi na jouane liboso eza mbalo sombwa na pese mbote ya Freddy to jouane banganga ye maîtresse nanga nga adjoint na ye mais musala nyonso nga mna salaka so batu ba ye ngande nazo sala misala wana mais mbongo apesa ngate so kana déclarer abeti ngai ko beta na ndoko beta ngabo mango bien ni zayi pièce titre na mweza ka sunini et soit et ça la passe titre na mweza ka nini pour danse wana danse mitendo quand les danse en tout et soit et ça passe angaye et ça mini la zone non luke tuté espace ndina mon nga podium danse mitendo ina et soit et ça passe et soit danse mitendo takata et soit et ça passe donc danse wana vraiment ezalaka José de Londres azaka musicien Sida Malili azaki musicien biso tozalaki yaki kozwa kisi ayaki kozwa kisi ya orchestre na banganga tri wana tebisi kende nango ekosala mokili mo bakondima yo donc ayaki kozwa kisi wana vraiment na fio abina yango vraiment mami et pas voyager kala na ye bakosumboka zate tozala na ye pe toyosala ngo wana papa yaba de Londres simba mama linga sikoyo bazaka na papa koba mwasi na mbala so babungisa mwana bango Gabriel nzoka Gabriel babomba ka quelque part et pas mobali akangana yeye mwana batu baluka ki bamona ete esengi so ba ya pa banganga ba yepa na biso to salima kam to salima to bisi bango aza musika tazaka kana braza papa bakiba braza bakiluka Gabriel na braza so yo mko ba ko découvrir que Gabriel aza na braza te bakanga quelque part ba raisonner ba mbongo biso to bimisa bango ba ye bango biso ba scro ba yeli biso tala mbalo somba za mbango ya Freddy yem ta yokusanga mbango kana zo fomo za mbango bana ye wala msebo kima to mona scro bango ba ye menace to bimi to tiki temple ya Freddy mbango so ndenge scenario ezalaki to bakanga ndisiko ngai ya Freddy mbango ngabakanga mama linga ko tsanga na sama kolo blokanga na sama kolo nga na kufika ka tala po jouer na mama linga po za soda po beleti lelo asaka na posa jouer ata na mama linga e beleti lelo na lo babo nano ba jouer na mama linga te mais mama linga za na bomoy ba icône ngoto luka ba icône ndolo na mama linga ba za ba icône na théâtre mais nga na jouer na bango comme il faut ti lelo pe tozakaka génération tout beta kaka et après au sein de liboso wana ezaki ndeni ko mona koti na monde ya libanda ya mboka bon na ko kota na monde libanda mboka sikoyo na yemona sikoyo major apesi na mbongo abinanga ona lupembe osana lupemba nga vraiment ndeto yeba nte boye na kopio mbongo te mais wana chance major apianga mbongo wana pe na yo cha mwasi ze misika cha mwasi ze misika nga mba pona na sala leti tukinda na Domaze ka ena zimbo Makasi ka ena zimbongo wana ngana Domaze gambela tukiona bakushi siko ile club tuna uanza gambela batu play tetu somba Domaze selanga leti ngana mbongo na swapa major
somba biloko na ndako pe bayebi teke nga na chemwa 6e bayebaka te to ina ndako bana biloko na nga tira mama biso amoni masenga oh biloko nini atombo kelinga problème mama tombo kelinga Makasi so ba sere msusu kaka te aza kutu mwana mayele ye moko asa aleti na ye so bana msusu ko tikilo charge ye moko déjà asa aleti na ye Domaze na to soki tanya ko tambola ne trop to banda tambola ne trop na carrière na biso vraiment donc ba to comment qualifier vraiment moi sinanga ya solo donc Domaze vraiment to zalaki na ye même moral vraiment donc vraiment après on a ba succès na poto poto pe succès parce que ba producteur pe ba komo solliciter ngai parce que ko solliciter ngai yo ka pa benga ya Johnny atozana posa ya Kipeka et comme pe bongo na ke pe na ko jouer kuna na ko pe ko jouer kuna et comme ce que ça na pe ndeti makenga oui ko benga ba tournage pe comme moi beli au senti na LIZIBA au senti vraiment 5-6 ya acteur ya bactérie ya LIZIBA na nzonzing moko parce qu'on a mon que oui groupe tous ça venir groupe à Makasi par rapport na mona donc autoni ya joue na groupe nini na groupe ngani donc groupe we banda ko beta vraiment na nzonzing na mona ka izalaka deux groupes entre groupe LIZIBA na groupe ngadiaja pour na groupe ngadiaja mona pe ba Jani bazawana otali pe ba Viviane mona pe ba Epela groupe ngadiaja aussi ngadiaja oui ngadiaja aussi mona ba vide lwe bazawana ba mamepela au senti pe moi bato LIZIBA baza pe mona 6 ya groupe pe mona ma groupe muso mona ka leader yemoko amona ka leader yemoko vraiment ya Johnny vraiment fongola bino vraiment fongola vraiment porte ouais fongola sur na porte tout ça là vraiment musala le pour moi ça le pour moi qui Peka on comme qui to cause évoluer peu bien succès pe aux occasions va nzele pe poto va draguer banzele baza bafani na biso balingaka biso ti bafani na biso na lela au fort oui c'est normal vous savez beaucoup na bolingo be angaye Alobi butu yesu mawa film nini fula ki Peka na libanda mboka oyo modalité film on dit fulinga lesa na kilo bike motema nanga yango salo kona monde diaspora so balanda ba do loko no munike eloko ni na muna zo retomba Makasi ezalaki mwana koko ouais ezalaki mwana koko yaka to bina chobo wana vraiment na yebaka ya to yo voyager toki oyo ezalaki grave na oyo babenga mwana koko yaka to bina siko ngona tozana bato wango pe oyo to jouaki na bango film ango mais ndeni ba obenga ngandi na yo comprendre ezalaki kwa la motema pièce titre na mweza laki na sali yo nini Gabriel ndazaki artiste principal ya pièce wana mais bato bakono ba théâtre baki Peka bandi ndé mo siko na komo mona na mwana koko to jouer ngwe belé mais ululu nao basala ko vous êtes belé ba combattant siko bidima buyi siko yo ka bato obomi biso yo vraiment donc dans ce cas ngana bina place na chela ka bina nga yangwana talo wa Leopard babenga ba proposer belé mais yo pe lingo cha bina yo ba sepela na yo po asinga basangisi biso na kolingana tikilota ngape na kolingana binisa maeli na ngape ba sepela nanga non ki yangwana vraiment pona likape na ngape na sepelisa producteur abengisinga na chape par nanga po ya babenga biso ezate na ya kolongola pona ya back supplicit alors mais ayibe na momo ko be ba 12 pe komaki kodia ko kanga moi pe moni ozaki na 5 producteurs ba bengo to moi pe majeur zo bengo toto tisika zo bengo to comme pe atamo pe ba komaki ko boya ko benga moi bon ezalaki na mwa Pasi kutu na ndawo mona ndeba komaya ko baksama po ba edoka ungu bayaki ebi edoka unga binikala era yepe to bandi na ye po to banda na ye papedo na pese mbote mobala mama na sika ungo na pese mbote to bandi na ye po ba mandandi ko ya ba politaire na ba komaya ko ya na mona ba mi José Mabilama bazoya ba ejide de fer na ba politaire na ba komaya ko ya o benga pe
on a OK, on a beaucoup de temps battre les abeilles kuna bibi daza Domaze za Gabriel za et bakata za wana on a payé ça la bien bata groupe Moto ça peut wana mwana bendel trop succès ça là qui on est dans quatre groupe parce que gars qui Peka ba yeba ki et bandelo ya ki topé comme makini bon là vraiment succès ça là ngelo hotel na groupe qui na comme marketing eza vraiment habitude na ngate ke succès et matsanga soki ndenge nini te poto yebi balobaka mikitisa nde nzambe atombola yo komikitisa o lelo yango moni nzambe pe azopesa biso mwa moke tozo vivre donc nazaki vraiment teke na laxa ba sondeni nazaki kutu donc social nde sauf na na répétition ba collègue dans père moko sentir moi ce que loka kolia pe to lia ko mela pe to lia donc ezaki vraiment bongo lelo moi ya Peka to la mabundo ba CD mo bele to na ta YouTube na ta lelo na ta Erioza qui m'a remboursé ndenge nini na ta CD na ta YouTube est-ce que vous êtes toujours na retombé on audience on a sous za qui akala bon avantage na ngonde siko ezo aider siko bato belé pour na ta CD ezaki moi passe pour ba comédie belé ba se retrouver na libanda ezaki moi passe pour na yeba comment ezaki na équipe on a déjà une équipe de base oyo et on est mettre en zonzing équipe yo vraiment iko kozanga te na zonzing siko ba kolongola nani batika nani tu vas ba ça so moto équipe yo déjà ça bien équipe yo déjà c'est vrai que les aki bongo producteur azan équipe na yo ayebike équipe yo vraiment na chango bina filé siko yo mutu azaki na sentir na ye mais na sentir wana producteur muso akoza na sentir na habité na kotsa moto yo ka bengi yo OK kutu kunga mais base ni zalaki endo le ka vraiment bien parce qu'on attend si qu'on attend lelo internet siko ko favoriser ba artiste presque avantage na pe ngana po bato belé bas ba yebanaki te na niveau ya Europe mais lelo vraiment bato belé na niveau ya Europe ba yebani bien sûr au monde mususu na Europe ba yebani ana kisasa ayebani te tout le monde ngo bato belé artiste mso mona na yibna ayebani fort na poto mais ana kisasa butambula kakati oyo kata mutoko benge fourmi mais artiste fier pe na nzela mais na mboka na yo moko oyebani te na libando yebani na po bongo sape na fondation ngava na yebana na libanda na bandaki yango est-ce que audience wana eza toujours tilelo bon audience wana vraiment eza vraiment pour moni ba monde pe ya YouTube ebele pe bakota angote ebele bakota angote moi pe ba yeba ba evre na biso vraiment ya sika ezate pour mona muntu mususu yo sala ka sute ka ngamna kenda uba tournage pamba na sala sute ndele on peut tout monde ngo sute assez que bino bakota ka internet c'était pour ce kota ko yeba evre na chaque fois pour na zanga raté loko ya moko ya jona yebisanga na kanga na monde na biso toza nango polingaka toujours visibilité ezalaka eloko wana kaya ngona kanga visibilité pour visibilité ça peut tout bolingaka biso bo sepelaka na Congo LIZIBA TV bolingaka émission na biso Kati na bike tozo kida muke na rosila na émission na biso na bike bozo yeba déjà bozo comprendre Kati vraiment oya beti parcours na ye oyo vraiment so na biso na Kati ya Congo LIZIBA TV merci na ba fan tout bolingaka lekechu mayo ya bino yango merci na ba tout ya Chine bana tout ya ngwanzo Anthony Mozuru bi bo se foule na peso ba mbota bi soki zamba sungi kalamite to bomona na lisusu na ba Chine yango tout sambela mingi Kipekos tout na repris na biso moro choc dans la caméra na biso Kipekos yebisa ba fano ya yo bato bazotala yo o ba lukaki yo na émission na Kati yebisa biso ezana nani oyo artiste nini oyo yo zala bien na mutu nyonso mais oyo artiste oyo choka yo si lelo ata olimbisa ata ke nzamba lelo mo mambe comme Epeli oya choka pesa o passer pour na nini na sala ngabo pour na nini lo bali kambuka pour na nini ngaka dimne ngai ezanani artiste wa pesa nga passe wa choka yo ba fan no yo en tout cas franchement artiste wa pesa nga choc azate oizaki apesa nga passe mongo boye vraiment
azate azate vraiment. Ça va, bon, on a famille na yo, na libota na nde ozalele, on tenu na choka yo. La famille tenu na choka nga. Ya Pasi. Azate. Azate. Bon, on a vu na yo, ndengo kulma mno nyoso, elo nye choka na ve tilelo. Wana ezalaka garçon moko bazala na mwasi na ye. Tovandaka na terrasse mwasi ne toyebani petite sœur na biso ya quartier toyebani na ye tovanda na terrasse biso tovandi bango mpe bavandi parceque mobali alali na bar alali vraiment apongi na bar entre temps basi bazobina kaka na bar me masanga mpe na mesa eza te nga nayebisi mwasi otala bolamusa mobali na yo bokela alala ndako mpo boye déjà bien te boye ata aza na drink te bato bakokanisa aza na drink mwasi amoni yango mabe opona nini yo kende koloba mobali na nga alangwe yo alamusa ye mobali lamuka beta ye aloba no langwe mobali mpe alamuka na vuya aya simba nga me basala ya encadrement donc encadrement bazwa ye azwa nkuba na bapetit ozalaka na nga bakezwa la police ezwi ye nanu mais yo kasi ko langage na ye yo na kodresse yo konki wana yo lelo na komso tout droit ndenge oza wana nga siko natali nga bapara na nga babundana vraiment mpo na nga nakoma tout droit te garçon na oyeba ye tokoma na ye ntina justice siko capitaine wana batanga na papa ya garçon wana na campus c'est vrai bayambani wana siko akomi neti abanda kokotela sikoyo garçon na bangsanga pe ekotinga mwa Malili po ndenge bamenasaka ye wana abungisi 100,000 seri wana pe batelefone ya ba android ebandi orenesika seri ebandi orenesika wana nabungisi 4 telefone nabungisi lokolo nanga moko sapatu lunettes na mpo bafutango wana mokonzi oyoki déclaration na ye mpo futa biloko wana capitaine wana bon pesa déclaration na oyo suka ngabi merci mokonzi nasepeli mpo nazwi mobikisi yesu oyo anga dresse ngai mpo bapara na nga bakoka kodresse nga te ya okomisa nga tout droit donc mpo akomisa nga tout droit nasukaka wana oyo bakisinga liloba na nga suka akomisa nga kaka tout droit papa capitaine wana bi oyebi ke yo ofuta biloko na ye nga po meza te na ofuta biloko na ye mpo signer décharge ya ofuta mokoni nga pe so masa na nga wazakana bi osine pona nini titi babimisi ye aya pe tobimi wana seba mokolo bopo ya ofuta masa nga bi kofuta ngo te siko ekomi siko bapolisier bakomi yalukanga na ndako pana ngai bayalukanga na ndako titi kaka masa na bi yaya yo solalisa makam yo poza artiste te funda likambo ngo yo na relation te abakisinga so inspiration moko boy nga te lokola ya capitaine siki pona memeka likolo allez toputali lipe relation te défense na nga ezalaki kaka adresse nga komisa nga tout droit monelo ekangisa na capitaine wana capitaine alapa akomi aye olelela nga nga te yo mutu ondimaki na futa otuna nga liloba suka te liloba nanga suka ezani ma oyo anga olandeli yango te okomi kokwensenga mpona nafuta biloko oyo ye azoloba emonani te me aloba bayibi ye oza mote ya mabe mais comme tel tozalaka na mitema ya nini te nalimisaka capitaine wana nalimisaka ye vraiment naboyaka vraiment bameme likolo bayaka kotika ye baye kolongola ye mpe na secteur wana donc moi eloko wana kasanga mwa shock na libanda par wana eza te bona bato lo bakotala lelo na Congo LIZIBA na émission Kati Esali okopesa message nini mpe voloba nini na bafana otu ya yo mpe na numéro ya telefone bato oyo bazana mposa basola na Kipekos non bafani oyo balingaka ya Peka na yebi bazebele baya mira kikanda na Allemagne asabone mingi na chaîne na biso parce que za chaîne moko kitoko po za déjà reconnu boyebi yango Congo LIZIBA Congo LIZIBA za chaîne moko za déjà munene po yamba pe artiste à danger boyebi na landa ki introduction ne bandelia wa
bozo senga ba artiste ba leka po artiste ndé makambo artiste ndé ba salaka promotion ya makambo nyonso za artiste donc ça artiste na mokilo to vivre té donc ba s'abonner vraiment ya nanga yeme les profits de Lausanne ba s'abonner bato ya ONG nyonso ya mama Joséphine Flore ba s'abonner vraiment mingi na websara ba fa nanga ba s'abonner papa patience bonheur failo pour moi c'est le bara tala ngana linga obenga kepe na papa patience bonheur failo bo s'abonner Candice Mosonda mama s'abonner bo s'abonner El Mohamed yanga ya Kati bo s'abonner Brazuka les millionnaires bo s'abonner bana Luanda partout bo s'abonner au bolingara ya Peka bo s'abonner Epeli Isaac Parker s'abonner yoza yanga ya Kati tous les temps to sololaka s'abonner yoza la bien bo sepela na émission au Makasi pour les qui n'ont bien bo s'abonner vraiment papa nanga Louison Lungwila papa nanga Louison Lungwila na Spain bambote belesko zali s'abonner papa na lingaka bino mingi yanga ndeko mumbeku ya Kati mama Cadette motema ya papa Grégoire akata France na pesi bino bambote numéro de téléphone numéro nanga ya téléphone ya WhatsApp nanga eza 089 66 plus 243 plus 243 89 66 86 076 plus 243 66 86 076. Merci Nabio Tubolinga Kevin et Pandale Ketchou, vous s'appellerez Nangai. On a PC Babi Naswed, na PC Mbote, Guilin Omelonga, Babi garçon Moroya taille, Babi Mgo Wakuma taille S. Babi Guilin Omelonga, na lingi li Boumouane Kita et Kiteza. C'est bon, on a la taille. Z. On a la ST. Z. S. Babi merci Nabio Tubolinga Kevin et Pandale Ketchou, vous s'abonner et belé bé namoni age Fafalonga, mon papa, na PC Mbote Beskozali. Bientôt la marambia bien ezoya parce que biso sanza me mon polo babi mois de novembre au monde na ba artiste au sepela na bango babi bo sepela vous tsenga mama Kalunga déjà cette semaine pour mama Kalunga déjà na plateau na biso vous avez déjà ba Gabriel vous avez qui ba te belé baleki awa na Kati ya Kati na biso singa biso ya Pekos lo bo moni o ya singa lo ba ya mwana pour retrouver pays ya Pekos ba film na biso ko ya na Kati ya chaîne na biso ya Like TV officiel pour mona epé à participer na ba film ko ya parce que na déjà ya Fifi Firenze ako bakisa na ba scénario kaka nde to lingaka merci ba fan tout ya Kevin et Pandale Ketchou o bolingaka ngai bo sebelabi na bo sanité El Lionel Kambile ya ba Lionel na pesho mo de bisiko zali ba tout bolingaka nga bo zali belé toujours na chaîne biso Anthony Muzuri balobi bo s'abonner parce que déjà na Like TV bientôt là une année déjà na biso ya Like TV na olinga ba te beba sepelaka nga balinganga boye belé na chaîne abiso usunga biso pour la manifestation ya chaîne ya Like TV officiel walinga ko mamona ya membre ya Like TV combina na numéro eza affiché wana to kozo na groupe na organisation ya soirée na biso ya inanie o to photo feta mo de samo ya bien tout bolinga biso ba soutien na bino za biso biso to kosuka ya bino e kozala bien pour na ba contribution na biso to za soirée moko ya makasi pour na inanie ya Like TV officiel mingi ba fan na ngo balinga ngai mapena linga bino mingi ba bina sima kamera bongo Jonathan Dario na pêche yo mbote bisiko zali ya utasala surtout za bien merci na yo ya Pekos merci beaucoup merci na ba tout linge biso et ba senga kio mais na za posa pena semaine oyo bon mon artiste nous lingaka mais moi que ça sous moi artiste était mais na ko mélanger c'est quoi parce que déjà moi artiste est là dans moi le docteur ko la ba demande vous senga sengaka yango ne makambo na bosana kité et famille qui a la té na pesa ta mwana ngape mbote famille qui a la omona ngana za mutea mabe ndé bana nga na bana combien plier combien et bandi na mibale bon ça va moko nga té na boti na basi mibale ça moi merci Nayo merci tout le monde bala sima pour s'abonner na CONGO LIZIBA TV et bisous bye
CONGO LIZIBA TV, CONGO LIZIBA TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.